Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alingaka na bondelaka elokola bébé ya moi. Ekila monena pesaki ngangumi ya suwa ye te o. Paske nzoto na ye pete pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba. Kolina na la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. Bonjour, bonsoir, Balandisien Soto Diamant Noir TV. Merci la fidélité surtout. Biso la Diamant Noir TV, bobi ndenge les karato kitara sur les terrains dont on est sur place, tous en akata Château Rouge. Soto ici bino Château Rouge, tous awana to yé. Peu kokuta na ba Congolais nous surtout le monde entier baza awa bayaka di partout. Peu ko sola na bango, photo sola te bisabino ndenge nini makambo zo leka match RDC Égypte et leka combien? Et que les candidats n'ont pas beaucoup de Congolais surtout à la Château Rouge na bango nde toko solo la poto bisabino match ko les candidats ni 2-0 1-0 biso to ebité mais photo tuna bandeko ba Congolais au baza toko gagner pour eza sûr que to gagner mais ko les candidats ni oza branché na Diamant Noir TV pe likamosu to za nango ya chaque Congo to na likambo ya beauté les caro change lelo mundu angolo lo mundu wa chocolat lo mundu nzoko. Merci na Didier Nzongo mokonza ngaba donc to na kata Château Rouge bien boyebika bana Congo bana RDC bana mokili momba partout bolanda biso to na likambo moko to za na Didier Nzongo. Bonjour Didier Nzongo mokonza ngaba. Bonjour ma sœur la journaliste compétente qualifiée professionnelle Diamant Noir, donc meilleurs vœux. Merci. D'abord, bonne année 2024 à toi. Beaucoup de bonheur, la prospérité, la santé, mais surtout l'ibala. La fokolo, il fait ça. C'est ça qui dit là. Qui dit là vraiment. Mbote ni la batunya surtout bala na biso. On a dit moko le Didier Nzongo. On a ndenge ni ma match au trobetana équipe ya Égypte. Donc, toi, ça qu'il y a l'éternel, d'abord, vive la RDC. Donc, match à lobby, vraiment, moi, tant que son excellence Didier Nzongo, le chef de famille, parfois Chilombo, mais c'est le licencié dans l'Institut supérieur technique appliqué titulé ISTA. Naza confiant maintenant, donc, lobby. RDC Toko Dokisa Égypte Mazou 3-0 sur Bakosa Nzoma 4-0. Aïe 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 pour te parce que Bakambu déjà Azana Moko Chansen Mbemba Demidie Azasuna Moko. OK. Nouvelle génération pe yaba loko Bazana Bimoko. Toi Tozana Bimoko supplémentaire. Bakambu Chancel même bakobatsamo donc bakozwa 4 donc eza blague te soki esengi mpena même tokota babonganga to se sacrifier biso tous les peuples congolais de la RDC pour lobi to dox Égypte tokokota banganga tosaki dira équipe ya RDC netika ke équipe moko ya les individus ya bapays makasi RDC déjà eza eloko ya makasi. Le changement c'est maintenant. Quand vous mettez quand on joue Coupe d'Afrique mais là on a Angola. Message original ou banni. Ça c'est du message net de la joueur le lingue la zobé et la deux de la classe très salama ni le côté donc énorme makaka surtout na entraîner équipe nationale na biso les léopards na tous les joueurs base à la amour base à la concentrer que le meilleur gagne. Mais pour laquelle le meilleur gagne, c'est à eux. C'est pas là que ça va compétence, ma qualité, l'équipe professionnalisme, footballitique. Footballitique. Il y a balle, il y a RDC.
Ma soeur, je te dis, tu peux gagner 4. Na yebi ka bango barotia. Maloba na ngai ezalaka maloba ya kolo. Yanga elupaka te. Soki na bina sala marche en arrière. Tu gagner na 4 T. Mais je te dis, même la prolongation, même la penalty, RDC Lobby, nous allons qualifier pour le quart de finale. Toi, ça qui dit là. Merci, Maï. Merci, vive la RDC. Artiste à danger. Chaka Congo, Tiki Biso, Azaki artiste monene, Asa Marambo Beli na RDC, Alobela Baninga, Lelo, et comme il me connaît. Nous toujours sur les Congolais. Bon, on a vu ça branché toujours na Diamant Noir TV. Bon, on a vu ça. Jean-Claude Nabanzo, il a dit, il a fait Landa Naboke Bignon Soto, comme un solo, Zinago de Makulusu, Tozawana. Bonjour Didier Oasis. Bonjour Diamant Noir, la seule qui nous reste. Ah, c'est vrai. En tout cas, meilleur vénayo à maman. Merci papa, na yopi. Merci beaucoup. Obi que tout ça li kamunene, tobi que maman mboka déjà tout que nous na kota match. Ouais. Nous sommes na équipe na biso RDC to beta na Égypte. Au monde na ndenge ndé match on est beta. Ah, en tout cas Diamant Noir yango yo pardon batika yo. Vraiment bana Congo, un vrai patriote conscient tout balinga mboka na biso. D'ailleurs ngai na otombela toutes les bonnes chances na Léopard na biso. Vraiment na yebi que cette fois-ci victoire vraiment za mpanzi na biso. Pourquoi? Parce que totikali jamais kopola. Musala malamu esala manakanu wana to betina be équipe makasi. Là vraiment na osenga bo fungana matoyi to betina be équipe makasi tous les 3 matchs. To betina Maroc, to betina na Tanzanie, to betina Zambie. To tikali kopola ta mukolo moko te. Mais l'équipe wana ba potani to l'équipe bien que moi tension to mesa na calcul mais to sepela na ngote. Alors cette fois-ci, nazo lancer vraiment appel na ba Léopard na biso, on a vraiment besoin de la victoire. On a vraiment besoin de la victoire. Vous voyez la challenge, si vous voyez les fleuves. Donc, on a besoin vraiment de challenge. On ici dans sécurité. Mais on va surveiller les fleuves. Classement de ça, en fait, par rapport à match aux autres, comment le classement, la ministre entraîneur a commis vraiment au Boulan bien. Parce que à ne pas oublier, tous les équipes dans l'équipe il y a ma capacité dans la saison sur les cas. Toi, il y a un bon joueur, mais cohésion. Parce qu'une équipe, c'est ça cohésion. Mais cette fois-ci, tout le monde qui est entraîneur a mérité de réussir. Déjà, façon de se qualifier, qui façon de se porter dans la CAF, tout le monde ça va tout peur. Alors, on s'est réunir les conditions tout. Voilà le message nangai. Surtout l'entraîneur. Mais c'est l'entraîneur. Je vais essayer quand même de m'exprimer un tout petit peu en français. Ça, c'est vraiment un message directement à monsieur l'entraîneur de l'équipe nationale du Léopard. S'il vous plaît, monsieur l'entraîneur, déjà mes félicitations parce que vous avez réussi à réunir vraiment le Léopard comme on souhaitait. Comme on le souhaitait en avant. Aujourd'hui, on est vraiment très satisfait par rapport à ça. Mais une chose qui vous reste, c'est juste de nous réunir des très très bons attaquants. Essayez vraiment d'organiser l'attaque du Léopard pour qu'il puisse nous ramener de bons résultats et de la victoire. Parce que jusqu'à présent, il joue bien, on joue très bien, mais on n'a pas vraiment un buteur, un leader qui peut porter la charge de l'équipe. Tu vois, c'est vraiment ça ce qu'on a besoin. Bonjour Jessica Foulou. Bonjour. Hey, nakata diamant le faut tout changer. Jess, tout ça on est comme mort tout match na biso to beta na équipe makasi kwa Égypte. Au monde on deni ba Congo ba wala. Bon, normalement ngana za réaliste match wana ezana to gagner on saute gagner les ba penalty. Mais na match za boya match na match beta mara en tout cas soit pour la toto qui est nul après la penalty to gagner. Pourquoi vous pour la nul ça on dit match. Non, la penalty peut ça gagner voilà. Mais na match penza boye et un match moyen nul. Pourquoi le bingo après la penalty mais qui peut gagner la penalty voilà. Pourquoi le bingo on a que tout ça bien fait qu'est-ce qui fait que équipe la biso déjà on a sepeli comme on a majorité professionnel wana par rapport il y a ba locaux bazala qui penza moi makasi na ba nani otoleka na match l'équipe Tanzanie to beta non ba compétition il y a 2 ans passés ou na ba 2020 tout et tout parce que sikoyo équipe les équipes m'ont bien faut pas mettre ça na pena au mingi que tout ça voilà mais en tout cas Égypte moi makasi mingi na ba beta ba pe je parle la match ba équipe na musika na Égypte makasi na ba mais ça beta ba gérer ba mbongo ba Paris foot pas tout ça là en tout cas
Mais oui, que Maroc ils ont ma casse mais te Maroc depuis abota biso na bango to kina ba nil to depuis to ba mike équipe monte peut-être so ba nil na bango so to gagner bango mo 1 to ba gagner biso mais Maroc jamais ba gagner biso ke ba so gagner biso le quoi ba 5 depuis moi en tout cas na ko na noté tu vois il y a quoi moi tradition mo za biso na bango to biso bongo na bango ya mingi te mais déjà nga to ba notu na nga faut ça mingi nil pour ba non prophétiser déjà nil là-bas nil to kopola mais gloire à Dieu. Maroc, je dis bien. Ah, non, mais Maroc. Maroc. Non, en tout cas, vraiment, ça va être des chances. Il y a nul, mais à Copola. Mais vous avez gagné, c'est net, vous avez gagné, rien. Vous avez gagné. Nous, on va changer, Caspoto, Totika. Et le remis au monde, mais en tout cas, l'équipe est déjà bien. L'équipe est déjà bien, na ba loko pe na bango mingi ba forcer pe parce mais je pense que déjà ba loko et ça ba équipe là oya biso mo ya mbok oya ba équipe biso ba vite ba tout ça ba équipe oui et championnat ça sous vraiment ndenge za ki te tu vois alba match sous championnat ma sous makas ndenge za ki kala ki ba équipe ça qui fort ba équipe akini nanu ba équipe Afrique nanu non biso mo ya Congo nanu ils makas c'est très bien mais sur l'équipe Congo ils sont moins faible. Ma journée soit la jouer Ernia soit la jouer tout bas la poste avec taka libanda ba poste même même Rwanda soit dans Rwanda baza makasi na contrat quoi de soit plus contrat na ndebo yokani ba respecter contrairement même ba mazembe tout ça et boîte comme ba salaire comme passi ba pour tout ça là donc ba équipe na biso mo non ba loko biso mboka faut fatia zom sa compétition les aki qui ba voyager ok ba zongi boy mais voilà donc on va s'entraîner tout le temps ouais mais sinon équipe européenne majorité il y a banani j'aime bien en tout cas vraiment pour chaque compte père d'artiste Mounene Lelo c'est trop triste non jusqu'à nous encore quoi blague mais ça blague pour ton monnaie moi ni ndinga zolela donc bon on appelle dans téléphone ils vont regarder na bonne pas désolé à sommer dans téléphone donc voilà quoi donc après nous ce qu'on a contre na katalikambo voilà donc il y avait na tout ça trop na vie donc et ça lui passe ouais c'est vraiment douloureux voilà toujours les gens match ba congolais de partout dans le monde entier bolanda biso diamant on a vu biso qui est sur les terrains to sika ba congolais là za ebele dans la tête à Paris na Château Rouge donc bino ba musika bi Château Rouge to apena na tata mabeye na bango tu es un des grands journalistes na biso bonjour bonjour ebele vraiment bonsoir makambu ya match to ba le to kana mama match to ninga to ba ndenge ni lezo monela avant que banana match na il faut pas te présenter papa la zotala yo ba yo comme pro ba bio journaliste grande boyoki passé mettre Rémi Esprit na B oui c'est belé na oteka ça vient match à lobby tozola match à lobby en tout cas pour l'équipe nationale ça bien ouais moni Congolais de tozala mo boto boyaka na total Espagne pe na ba ta ele kaka wa so na kendra pe ba nil 0-0 ti akenda pas za finale ouais a gagné ba coupe de attention a gagné ba nil belete a ta ba bien belete mais akenda ba nil te mais pe na finale mais biso to ba dika ba nil Espagne pe na pe se Espagne to banda ka bongo ta kenda za coupe du monde pe se na pe ba nil ka to tala ba les na magité Congo te ba tawo te ta na Ghana mais na biso 2-1 mais te ve le roi quand système ça calcul pour que na au final ba deuxième na to comme équipe des qui toko voilà Congo na roi d'équipe le roi ba Maroc wana mais ba beta peut tenir en tête et a blaguité et a blaguité mais to raté ba bien belé que bango lisusu c'est quoi classement ndenge ba ça classement non non mona ba ko bouger muke zaki ba kambu po batu balela ba kambu mais et ko ma match il to la dao alongo lié na ba tena deuxième mi-temps ba toujours à kotaki mais tout le monde si ça les zaki moko genre na pas jeté problème ça ko tana muté mais problème ali ba médiateur o ba zo livrer ballon ba zo livrer mingi té donc tu vas ba ko bongsa ba médiateur le médiateur va faire attaquer un ballon mingi mais attaquer sur la vie en gros 4-5 attirer un pocket si le seul niveau bon peut ça été il y a son Luka yo moko ya occasion
En tout cas, personne passe pour la positionner. Quand on peut ça, il y a cette position PCT. Il y a joué, joué à notre tour, on l'a dit. On a le bagarre à balle en maille. On a côté balai qui va y avoir. On a dit que les gens ont dit qu'ils vont balai. Bon, même ça, on a beaucoup de courage. Voilà. Pourquoi on a là, biso. On est Congo, on est bêta, on le voit, nous devons bêta. Donc, même ta balle est venue au monde, on a olé. Merci. Souvent, le même ça, on a beau salaire, on a dit, bon, biso. C'est mon meilleur en haut. Bon, on a nettoyé la ville. Pour retourner dans la ville, merci, maître Rémi. Tout le temps, ami, côté organisation équipe, en tout cas, Maman Diamant Noir, on ne va pas se voiler la face. Naï, sur retourner l'organisation équipe, ok, normalement, pas l'homme qui chapeaute. Azali, ministre, il y a jeunesse, sport et loisirs jusqu'à la preuve du contraire, tant que le gouvernement Sikana ne limite, c'est Papa Kaboulo, moi na Kaboulo. Avec tous les respects que je vous donne, mon papa. On en bat trop, Papa Kaboulo, critica trop, Yebi. Maintenant, Masala, grâce Yowana, aux le devant, il y a jeunesse, sport et loisirs. Papa, organisez ma kambu. Organisez ma kambu. Makamuna no sali pour na ba animateur na biso à Léopard. Batoko là ba Evoloko. O ba la légende d'animation. Hein? Parce que y a ba passeport ko lela. Tina su pape to moni ba on Abidjan te. Est-ce que ça malamu? Il fallait pas ça là, c'est très très important parce que la légende, parce que la quantité, le baba kufa, le baba vivant, on a passeport, on a beaucoup, puis on a la réclamation. Et donc on est sali mabé. Et ça bien été. S'il faut de repêcher bango, ba rejoindre l'équipe Ezakuna. En tout cas, faire le nécessaire papa Kaboulo. Naza si oza mutu, oza papa Oyo Kaka, oza papa Libota. Ceux qui ba rempli nous ba bilo, comment ba bilo mike tika ba bilo ko wana tant oza mukonza qui para bongote. Ça va plaisir eza makamu ya mboka, eza makamu ya Léopard. Match eza football et inisaka ba stratégie et belé. Et puis celui qui na ba sporteur baza sur place na Abidjan. Comment ni bango bazo yenga soit disant bobensi ba ambassade bo chebis oui. Mais ba comme na stade ba billet zaté. Mais comprenez le peuple congolais souffre. Yo kasi mukolo pena ba olongwana kunia que le thème libanda stade sur ça na mbongo na poche. Non. Pourquoi ko futia ta mo lo mo ba mbongo ba billet bo pesi bango ba porti match ba encourager le pas. Match ezo a toujours betane Égypte. Oui bien ba tuwana. Ba ba to Afrique du Nord. Oui ba ba pratiquera tout. Joueur na biso bo la muka bo fungola misu football comme makambo belé to mona ba ndibwa so ba moni bo ba comme koya bo utiliser ba stratégie tout la kava ba stratégie ça va lamba ba le comme makambo belé bo la ndela moi likamuke bo sengi arbitre va. Et puis monsieur l'entraîneur pour revenir on est dans une phase éliminatoire on a besoin essayer d'entraîner tous les joueurs comment marquer de penalty. Essayez vraiment d'entraîner tous nos joueurs comment marquer le penalty. Tous on a besoin de penalty. Pour monter à la moutoumoro. Bah hier qu'on a rebêté la penalty. Pour la phase éliminatoire. S'il vous plaît, on a besoin de ça. On a un message dans la là, tous on a eu mon coso qui n'a pas été na Paris surtout quand j'ai toujours tourné vers Mango. Ils sont monés no YouTube et tout coso. Bah ça pour toi solo. Hein, solo on lit à Makamba solo. Lucas Véro Mango, bonjour na yo déjà. Bonjour. Bonne santé. Santé kitoko. Santé kitoko, ouais. Babi, ba maman, si ba lobi, mungo, ba maman, ganga. Moi, ça poto, so, ba, on ne ba sa poto, nyo, surtout. Match, on a un dingini, autre bête, na Égypte. Na, ma club a champion. Donc, n'engagez pas to gagner Égypte. Na, de yana kundima, pour babi, RDC, lo, wa makasi. Donc, on a un to gagner Égypte. Bah, on va jouer le quoi va jouer. Va jouer Nyonso, voilà. Au Sakana bango, match qui kitoko. Faut donc gagner pour la Congo. T'as Congo RDC lo ma casse. C'est au poli fait dire nga isalanga mabe. Ah, yo moi est-ce que tu vas combien tu reviens? Moi comme il balé, les ba joueurs va zo bêter. Ba joueurs ne sont pas bêter kitoko bien. Mais tu vas dire qu'on a nul. Tu vas connais la bon pour te la temps au faut que na ba 2-0. Ah, donc une stratégie pour tout comme maintenant la ultime na banil pour tout ça bon moi plaisir. Mais les bana pe ba beta. RDC lo makasi. Ya RDC lo balali. Balali dégâts. Donc ba égyptien ya ba banga na bango do lo makasi équipe. Mais ni miso comme ndongo zo mona ndingi ne zo bete la yuza mama congolaise. Ningo tala ba joueur oyo kama sola match ne so ndenge lekara. Ilo nyo ko mona ba ko améliorer comme ba entraîneur to ba attaquer ne makasi. Ah. Donc na pour na ni ba attaquer pour ba betaka système ga défense ba défendre trop. Du coup, to ke kana défense to ke na attaque. Il faut to bunda. Eh, ya to ke na mangu kaka. Donc to bunda ka kuna na attaque. Mais il va champion dans la dans un moto de tinga ba ok na attaque wana et ça nga bien. Défense zo bomanga mais na ndenga ba ni to ke na mo stratégie. To ba to ke na bango ni
après na nega ebetaka de donc lobi to beta bango de kana ma passer ma passer donc ba mi ba tarabi ça bango bien pour ça bana kimbango donc on voulu venir de papa maman OK kimbango aleki farao na makasi dega bongo pona chaka Congo ba Congo bazolanda yo souci so bi souci na nango leka na moni imagine sen nga pasi na teli bolingo azalaki nango pona baninga lelo tour na ye vraiment sen nga pasi na peseka merci na Fally Ipupa ndenga sungaki ye malgré congolais akengra ba comme kofinga ye mbongo akisi mais na moi akisi na ye ebikisaki Chaka Congo po Chaka Congo ye mo lobaki merci Fally pa Fally edaki ya to sola normal to tika ne mama ofinga po eza bien te so moninga sali geste bien boye bobetele mabone tinga na betele ma Fally maboko po Congo eza munene aza actrice wa souffrir wa ede baninga bactrice baganga ko ngana za mukonza bactrice ngana za mukonza bata théâtre muta théâtre moko Chaka Congo atangi kuna azate musicien o Chaka Congo banda obundela ata moko ayeko kosunga ye ezaka ka Fally Ipupa donc l'air oyo botika mo mbala bata sala musana ye po aidaki ye to baka pona sentiment te toza batu toza pena bana mambo ya kofinga oyo nde tolandana ni kofinga ozomona ngondi na ye bitango mobutu fazonga na ye wana bombe o pese ya kono mobutu zonga te bato bafinga fati ya buzobeli surtout kofinga nga bato kofinga na yina bango na vie na ngai po kofinga esala na bango eloko te neti biso bafinga biso to okoma kase esala nga mwa bien mwasa mundu mwasa be bazwi wapi vraiment merci na vraiment ngo ezaki na kongo kaka 2-0 nde tozela po lobi po bana nga soki topoli baliaka te mwa nili baza na souci sikoyo soki lobi totie 2-0 nayebi so nga na kolamba ti baolia bien fête na ndako à suivre. Bonjour artiste na biso Pims Lomé na bonne santé. Santé na nguya nkolo en tout cas kitoko Mama Diamanoir. Santé bien. C'est moi mono na 2024 boye. Vraiment ma meilleure vœu na yo tout d'abord. Na ya yo pe vraiment makasi mi la Congo bazolando de partout les lots za na likambo ya match na biso tozoloba. To éviter yo lingi oyebisa ba joueur kaya muke oloba nini pona ba Pims Lomé pona match. En tout cas match wana toujours compter dans makasi. Les matchs combien? Les matchs on a 2-0 pour les Léopards. Ça c'est bien. 2-0 pour les Léopards. Parce que l'équipe Nabiso équipe moko ya makasi. Tout le monde bango ndenge bazo se défendre jusque là. En tout cas, c'est très bien. Mais là au moins tu souhaiter ka renforcer attaque. Attaque Nabiso faut renforcer en makasi parce que tous ça là ba joueur à bien médiane défense bazo bunda kitoko trop. Mais la côté attaque pena, on baza moins faible. On baza moins faible. OK. Donc entraîneur pena tala bien côté wana pour to meka ozo victoire dans match tout etikali. To ka sonité, to zonga pena na lokumu ya o to bele la ramboka na solo ka makasi. Donc RDC lo ka makasi ba ke nango kitoko quoi. On peut ça ma condoléance na famille musicale tout ya Congo. To perdre artistes engagés. Ouais, mais ça n'a pas assisté à tout moment à Zalagi wana pour Nabiso. Les coméliens ils auront mouvement surtout. Donc ma condoléance la famille biologique tout d'abord et puis la famille musicale. La musicale artiste à danger. Mais les lois yemoko tant asinga lisungi azvite les latiki biso c'est artiste msunyo baza bambu ebele o baza bakipa baninga. Bolikamba liwa ezonga asusi matin mutu soka sa kufi akufi po tikali ezaka ke bakunda na ba honneur ba mekapina ko réunir be fort surtout bino ba tozala kisasa biso tozala ngambu koto yo biso moyen tozala ba moyen biso nyo surtout tozala sur place te bino tozala sur place kuna bo mekapina ko réunir be fort na bino de manière que akuna avec honneur pour azali mutu moko abosana ki batute azala toujours présent pour assister aux musiciens surtout au bazali ko makama ya ndenge na ndenge azangaki te ko salisa bango quoi donc tour na ndenge komi boye ba mekape ko assister ba kunda na honneur. Merci na yo Diamano on a monde entier na mokimo mbaton bokala la Diamano on a bino Gisèle Lumba biso to kitara sur le terrain lelo boyo karato za pa Mbutalombi ba to renta koko mobe Mbutalombi to za pa koko mobe Mbutalombi ye moko ye en personne en chair et en os to za pena liboso na ye na Mbutalombi to kokutana po to sola makambuka ya Kongo ndenge za
Bonsoir Mboutalombi. Bonsoir Diamant Noir et c'est Paris. Check, on parie pas à Paris, après Paris c'est le paradis. Donc maman na biso mo à Paris na centre a écoute biso pas maman ya la kaba putain ba gaita sanduku bazali Martin Mampangu bayaka donc a écoute tala to solo maman ya match na ndeko na biso Chaka Congo. Oui, il y a toujours un truc comment me banger aussi na danzete Mboutalombi. La stratégie. Ah, tu vois Mboutalombi zaboni, Mboutalombi l'exani. Yayati. Aka yayaka. Ya baleki. Ya baleki na baleki belé ba mélange kaka. Yango le to ko tala poto ba mama match. To ko tala kati. To ko tala kati mo na stade ninga za. Mo na stade. Ndenge za lobi match ya to zo ko na match ya RDC Égypte. Bolanda biso to za elongo. Match ya stade mo za bien plein. Voilà. Bon, mais ça avant du stade. Ah, ils ont rappelé le hôtel à match là ah l'homme déjà ah biso surtout pour l'hôtel la léopard Congo pas pour l'Égypte n'enga monter et pas pour combien le bien pas pour mi balé n'a dit que makama ko revanche donc beta mi balé bi moko ah ils a 2-0 ka 2-0 balali parce que to banda ki to saka ba nil depuis to banda ki to aka na ba nil to ke malembe to no ba nil to ke malembe to ne saka ba nil donc Bani aussi c'est comme la gueule de Koma 2-0 la nuit ah to bani l'homme de la 2 l'homme de la 2 donc on avait ça 2 le pas de mettre avec le coup de voilà pour que ça essayer donc même donc donc je sais pas vendu à lobby le dit que makabo la tête normal et à bala ko peut-être que na ko na ko vali nzanza wala to na ko donc me pege mbezi kimbia to kende OK na ngo o futo zo ngona Brazzaville to na maya après de Caston Congo ah mais si on est mieux na kizo ke malamu ko zo katika kuna ba ça là moni le et banana merci à la mode aussi bien ah on a fait un italien de l'ambiance ezali ya makati kama match ya RDC ba va jouer ni ba jouer na Holanda yo ba prendre ba Holanda yo pour équipe de Italie ya kwa kamera ba jouer et donc on ni ba te kandele ni ba kandele bande ko langai ba jouer ba frère ba jouer voilà besoin que yetani pour le coup ya ni na été voilà besoin Congo Tchadi voilà ça passe Ninga Tchadi ça passe Ninga Tchadi parce que là pour le coup ya Congo voilà là pour le bonheur na dinoté là pour la mboka tala Fatim Bato numéro 20 le coup c'est armée et je mal et donc et vous pèse impact mobo c'est un impact la divergence c'est tout va na wana longwa Domingo Zaro kwa mboka et comment na espoir mobo de sport dans la bambo na Moscou de fait que le gagner tout pour que nango nengi le pas gagner na kata Château Rouge toujours le lotoza na yemoko producteur ya munene Martin Mapangu na kata Diamant Noir TV lelo toza na toli bonsoir Martin Mapangu bonsoir Diamant Noir bonne santé kaka nozomona nazomona santé kitoko kwa yo zoliano bien tout va bien kaka ne omoneli mais toi na sango mo apasi lelo to perdre artiste munene yo za muto zaka na bango mikolo nyonso mine ko bato bungisi le Chaka Congo ba Congo bazolanda ben na kopesa déjà mbote na bato nyonso bazolanda biso et puis na kopesa ba condoléances na ngai na monde ya ba musiciens na ya production musicale eza ma mingi pe pasi kobungisa moto la Chaka Congo c'est vrai que ebele bazali ko ignorer mosala azali kosala balobi pasi ya Yesu esengaka pasteur c'est-à-dire que esika ye azosala esika pa koki kolela okosomba essence ntongo okolandaka bandeko na hôpital aya to na bahôpitaux esengaka volonté lobi eleki tomonaki ke Chaka Congo azalaki na hôpital azalaki koréclame moto alandaki ete à part koyoka si je me trompe pas Petit Fally artiste Info Fally ndaki naki rendre visite mais ebele oyo bazalaki na Kinshasa ebele oyo bazalaki kowela mbongo ya tiala mwana
bao babengi ya Soneka soki oui Sokoda eza Sokoda na Soni oui Sokoda bazalaki wapi po ba rendre moi service wana mais j'espère que le roi akufi pour se rendre compte que vie du monde salema nana kolanda sur ba artiste mais ba kowela kosala ye pe ba cérémonie minene voilà c'est ça balia mbongo mais je crois que kozala cérémonie pour na ngeo cérémonie que ba rendre peu hommage na grandeur na ye malgré que kosala akomona ngo te po so kosomona soutien so ozomona ozonga ti mais oui normalement so omona ozonga donc toyebi ke mingi ekeneka na kombo so oza Martin Mapangu voilà baolandela mpona Martin Mapangu baye kosala ba cérémonie minene mpo bango mpe balia na nsima mais so oza Chaka Congo babeti oka mais je crois que bamusicien baza ya Kinshasa oyo baza ya motema ya moto bayeba déjà azalaki artiste et puis azalaki artiste engagé azalaki kosalisa bango azalaki kolandela bango bamakambo ebele lelo vraiment ese mosusu akobima lokola Chaka Congo na mokolo lelo oyo banda kosunga baartiste a danger lelo so bazolela moyibi moko abima moyibi moko abima mpo valeur ya moto ayeba yango ntango akufi lelo kaka aza akufi bakozanga motu ya kokotela bango vraiment je crois que po banda obeta baporte tika ministre kokoma azali kobeta baporte omoni motu oyo babenga ye moto ya liboma bakofinga ye bakotraite de tous les noms babengaki voleur bayebaki teke ye na 2h du matin azali kobima ntango bamisu azokosala love na basi na bango azobima azokende kotala bato maladi mais ndenge kaka tokoma kolela biso nyonso président Faci tala likambo na ye azali artiste ya mboka azalaki mosalisi bamusicien yango bazali komibenga artiste en danger donc soki bakosala cérémonie ata komona yango te kosala bien mpo na libota na ye merci na yo déjà Martin Mapangu bino bolobi fayaki bino mpe bosala quelque chose toyebi ke na poto bokosalele quand même elo azalaki na bino po tosukisa na biso ngai nazalaka musicien te nazalaka na bino voilà nazalaka mpe na bango na bango mpe komosala biso mpasi ntango omonake Chaka Congo azali kosala mpo na baninga okalali na mbeto azalaka ye na mbeto bongo te omoni touti okufela toto na biso producteur monene Mayala tomoni yango bamusicien c'est des ingrats tomoni kaka musicien soki mibale oyo baye na volonté na bango wa balonzo na nani Lodi Mkaba oyo azaiko ancien azaiko les autres de musiciens na Félix que je salue à passant ye nde moto se présentaki bamusicien ebele bazali Félix nani Félix vraiment mpasi azali tokosoutenir ye parce que asali biso preuve ya koya koassiste biso na ntango toza na problème Lodi aye kobetela biso musique malgré que Mayala amoni yango te mais kasi azalaki ya kosepela merci Martin Mapangu batoleli na kati ya Diamant Noir merci na yo yo boyaki te tokoya toyosepela mais toyoti kobungisa artiste monene yoza moto ya bato bato toyaka na Paris bayaka pambuta yo nini toyoloba bakongela ngala kosenga bandeko na biso ya musicien bazala na bimoko papa Josar président bato mosu baliaka bali moku ya bongo bakosolo mide zomona bafali kupa baferegola baheritier watanabe baora somi bajibe piana donc vraiment so basangani leta koyanga pe mpona bamisio na biso oyo ndenge namoneli bango nde bazalelaka donc leta koyangaoningalaka bakufi na ye ata boyeba bango obala te mais sa kufi na ye bomotikalaka nda moto akomona donc bakufi na ye oyeba ye matanga na ye bafunde bien makambo na bino mokoyekaki wana esili bayoka conseil na ye conseil akufi na ye esili na limitere akundama bien parce que asala mpola tolo mpona amona Chaka Congo omatanga tolo bokoza prison abango mindila bapublicité misi akufi bademarche ya moko akenda akendaka mbangu eza motu moko pa remplace kana baministre yango babino asala réforme asala bademarche Chaka Congo akundama na ndenge ya remplacer Chaka Congo ndenge ozotala
Félix Wazeko. Ah, pourquoi bon? Merci beaucoup. Toi, Gaëtan Sandou. Bonsoir, complètement. Bonne santé, santé. Toujours. Ah, et puis c'est normal, mais on a du cambier match. Donc, il y a une équipe qui est Égypte, qui est à la banque. Donc, on va la deuxième on a On a bissé Mambaku. Ah, il peut faire 1-0. Pas plus. Pour le match, on a déjà 1-0. Pourquoi 1-0? On a d'autres bétara. D'autres qui n'avaient pas voilà. D'autres qui n'avaient pas. Mais la division est pas là. Il y a mon groupe de la vie. Il y a stratégie. Juste pour les amis. Pourquoi il faut le but de la musique. Il n'y a pas de la musique. On peut pas faire la musique. Là, la musique, là, la tellement encore. Là, la musique, là, la tellement encore. Mais la musique, c'est tellement dans le mais là, on dit aux que les classes, mais tout ça là, et là, on dit comment la police changer. L'équipe, le problème de l'équipe, c'est la joueur va déclarer le mot. Au joueur, nous, c'est ça, c'est le mot, on a lié bien, on met tout le joueur va déclarer, le mot et tout. On veut ça, pas le joueur, qui va problème, mais le mot, pas Kaboul, le ministre, il y a le ministre des Sports, on veut déjà pas et c'est la liatre, et comme ça, dans le joueur, qui est pas relié. Ah! Voilà, voilà, j'ai pas de problème. Exactement. Vraiment, on va ranger le black, mais on va pas tout faire. Pour le match, tu vois. Mais on est dans le barrage à l'autre match à bien. Et bien, nous notre match chez l'Italie. Là, on fait la match quoi. Ah, donc un match les a dans sport poste. Voilà. Merci Nayo. La super la cassure. Voilà, biso ba biso na diamant noir toujours na kata terrain. Nous allons de la biso congolais. Oui papa. Nous allons bien le monde à tous à côté mettre au yawana. Bonjour maman na diamant noir. Bonne santé. Bangola nzambe de la kata biso ndenge zo tambola tu yo moni makamyo tuzole kana mboka. Ni le koyi sa congolais ndenge zo mona mboka zo ke nous mona ondeni. Bazo lando na diamant noir. Merci beaucoup maman. Moi merci beaucoup maman. La sens que tout le monde de l'élection ndenge leki. Tout le monde ndenge ba commune tout ndenge ba yibi ba machine wana. Mais parce que pour la biso au génération ya Kinshasa na bana Kimbangu Ngiri Kasavubu Maatro bébé c'est vrai biso na sens que et là on sala même ba mais besoin kumisa bisusu besoin sala ndeti que besoin bien mais bino bateli boso bo sala biso ba taxer biso to le bateau mais bino on a besoin de pouvoir ya bouger besoin pouvoir retelema mais besoin bala bébé c'est vrai biso mabe bana ki bébé c'est vrai biso mabe surtout bana lemba maman balobi ke moni ndeki belela so beleli teza mobulu toyebi ndenge kuna makambo ezotambola toyebaka ndenge etambola siko kuna makambo eza ndenge eya makambo buzoba na bosabiso siko mabe bodeseva biso eliki ezalaki ke bochange ata makambo kuna komisa biso toyakaka toyebaka bino na bino una boboyi na bino ozope lala na ye lala na ye na bambongo bazopesa bino komisa eliezer komisa boye eza buzoba eza pa buzoba bachange courant eza te mai eza te naka toujours peye ya bebe bamela susu bamai ya pompi te kaka toujours bebe ya bebe beza buzoba banaki bebe savo biso ya ndenge moko doki totalaka 5 ans siko bosengaka susu 5 ans bazotambola bosengaka susu bokojosu wasen te bokojosu mone grande te oyo kende pazola eza te oyo masanaka na banake pa biego eza te tokotinda te tosokola so maboko bopotela kuna bobetela si bino kaka kuna bamadiama na sepeli kokufela artiste ya monene oyo toyebi chaka congo azalaki wana ntango makambo ezali lelo ezwi ye moko bino koyi koloba famille esiki bazwa. Merci beaucoup vraiment Diamant Noir yango nalingelaka parce que ki professionnalisme ezalaka malgré tout tozolobela makambo ya match na biso ya RDC tokobeta lobby dimanche na équipe ya Égypte. Là en tout cas nous sommes confiants de gagner mais toza pe na likambo munene kwelaki biso vraiment toti ko perdre l'un de l'artiste
monene ya mboka na biso Chaka Congo. Donc en tant que son excellent Didier Nzo mokonzi yanga napesi vraiment mes condoléances, toutes mes condoléances à la famille de mon collègue l'artiste musicien Aouti Koti Kabiso Chaka Congo. Donc Diamant Noir moni to botamaka to kendaka. Donc que son âme repose en paix, mais naza moi de Simouké parce que Chaka Congo avant Zamba Molimo nae il était hospitalisé. Monaki na interview na bilili azalaki pena na posa ya soutien, mais azalaki soutien en été. Donc tous les peuples congolais qui ont derrière c'est tout on a ba makaniso beaucoup kunda kaka mutu na ba beaucoup soki nzamba zui molimo na mais si là dans les besoins azana hôpital to sungaka bango te mais amener vraiment et se reposer vraiment après toi ça qui dit là vive la RDC. Merci Didier. Ning baalo ba équipe ya makasi te mais na ko je mo blomo équipe ya makasi. Et puis attaque dans biso toi na belema. O ba marquer libanda ba biter lelo. Mais problème est que ba médiateur, ba bon médiateur, mais ba zo livrer ballon te liboso mingi. Ba ça le travail à livrer liboso et puis tant ba livrer ballon liboso c'est là attaquant zo makasi ya retirer. Ça système oui. Passe les Arabiens. Mais il faut presser ça là. Et puis, tu as une pression. Pression est que les joueurs n'ont pas gagné à vivre ballon, signer à côté de la carrière. Mais tout ça, majeur. Donc, on signe dans un entraîneur. À deuxième mois, on signe, on peut être fou. Et puis, l'équipe peut tomber dans l'équipe arabe. Ceux qui vont y aller, il y a un bateau, il y a un canal, mais excuse-moi, on s'est dit le roi d'esclave. On s'est dit le roi bâtiment va ligner binoté. Donc on va ni atabino donc ba bio kenne na bango ndengwa na kwata. Donc soka tie kwata o matisi na tolo. O mona ba bangi. C'est bon tsa bongo te bango ba bandi bino ba kei. Taka na premier match na première na première mi-temps les bandele ya match moi bango ba yaka ndengwa. Ba tester bino. Bah il faut ba tester bino ba moni bino déjà que va dominer bino. Si bah 30 minutes, on va pas qu'il y a un système, on a arbitre. Arbitre, on va paniquer. Vous comprenez? Faut pas non, il y a l'arbitre tout le temps, qu'on brûle l'arbitre. Donc, bino, si vous voulez, ma bango te garde, on va ok. Système, on a bloqué, on est noir. Merci. C'est la pression, c'est bon, m'attendre pression. C'est mais ça pression, Matisse, ami. Nasi bo bien biso. C'est la coupe pour na RDC. Oh, coupe ça biso. Il y a vite ton gagner en D1. Na ebio. Na pesi bon un peu na mawa. Mais sinon tu as 2-0. 2-0. Mais l'autre to senga rara. Chaka Congo tala. Wa yebi été. Les passe. Biso to yebi. Na ba fort pas pour venir ma stratégie. Vous allez vigilant. Joueur à quoi il faut tel mais l'arbitre abima. Tu as besoin de l'excellent arbitre sur la minute. Tu as besoin de marquer but match il faut te gagner en gros. En plus tangi entraîneur be essayer que be ko yeko la mikolo ba penalty d'entraînement joueur tout aye ba ko be penalty au cas où match est nul les ama c'est comme l'état phase éliminatoire les ama match nul bon les gars ba penalty et puis ba penalty ça 5 tant que comme rati on a gagné à l'équipe donc be yeko la ko be ba penalty nous avons besoin de victoire le biga challenge surveiller le fleuve. Donc, on a besoin de sonité. On a besoin d'une équipe pour ça. Tu tombes une bonne chance, tout mon cas soit. RDC le Jali. Merci beaucoup. Abonnez-vous sur Diamant Noir TV, la chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne. La chaîne de la liberté d'expression et d'opinion. Abonnez-vous massivement. Diamant Noir TV, c'est votre chaîne.